tolobi boy dialogue intercongolais il faut ezala na poto mokonzi na bango Laurent Désiré Kabila akufi po azali kobundisa barwandais barwandais wana Mzee Kabila akufi baye kovanda pembeni ya Joseph batuna Joseph Roubert wazoluka nini pembeni na ye Kabila sabenga na ye Moïse Nyangabo wazoluka nini pembeni na majorité présidentielle alobi Mende c'est que Mende là Mzee Kabila azali kosala bana Mende azali kotricher na fenêtre là batuni nana mwa bogozo pouvoir mutali bozo tomola musapi gaitaga kudi après général Kudi a tombé musapi pour yakidisi musapi bon bazambo il y a le président Victor Mpoya toi tais-toi Edouard Babengi Victor Mpoya a yebisi alobi Victor c'est maintenant ou jamais c'est-à-dire position de l'humanité à Kenaranaye Kinshasa à Koutanaranaye na ba collabo aussi si ma occupation toke na vérité des yeux décision et go uta on est tous ensemble na Kinshasa ezali poto zonga to bana wa masika o confirmer yango que moi na pe azar rwandais neto lobaka ou bien yo pe ozomoneka congolais bon azobunda pour la végétarien aza déclaré te nzamba yebiete peuple yebiete pour banga moi azo sala les pour la libomuna ye donc aza na bit mo kaka pour avimbisa libomuna ye voilà coup de fil eleli de Bill Clinton abengi abandi ko expliquer ndenge nini ba kotia mutu mo akozala wana ko rassembler bango nyonso azala ye yebi nani aza opposant tolingi te ba yela biso parce que na opposition ezali pe na force acquis au changement na farce acquis au changement yango siko tokosenga bakende pembeni ya Papa Tshisekedi bamikomisa oyo bakoya eza liste oyo Papa Tshisekedi akotindela biso baopposant oyo bakoya tokutana na bango awa bata majorité poison etali biso te oso balingi baya ye mona mokonzi na bango baponami baye na mesi bino message que gouvernement wana ezali gouvernement ya occupation bato nyonso bazali wana baza batraite soki bango bazotanga kombo ya Laurent Désiré Kabila baza kosala mascarade donc Etienne Kabila Emmanuel Kabila bazali libanda bazali bana musée bazali libanda mpona nini parce que pays ezali occupé surtout à trahir mboka tokende na gauche te tokende na droite te azosala intérêt ba rwandais donc ye mo akonika na